Hello, bonjour, 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 bonjour. Bote mingi na bino surtout babonga maman Eliani, tout na pesi bino bambote. Ba ebe ma vie puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Ba bino maman Eliani tout ça va? Ah kaka. Ah kaka. Eh yo, ça na. Elobi na wata likolo batafe Eliani yo oliko luka mbongo ngabi mabende na yiba batafe mabende ko yiba tikana na luka. Mabende ko yiba. Tikana luka. Babino mamela ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo batela kimi ezali, bino pe j'espère que boza bien. Voilà, le mercredi ninga to message na journée na biso ya. Voilà, ndebo yebi ozando na biso za mercredi toujours na wenzi ya noiselle chez maman Odile. Nena yeb sera bino marché na biso ezalaka mercredi, vendredi et dimanche. Donc nyonso ezali awa. Ndenge na yeb sera bino toujours que nyonso ezali. Vous en avez besoin ya safu ezali. Vous en avez besoin ya gombo ezali. Vous en avez besoin dongo yangoyo. Vous en avez besoin manguba boyebi o ba nostalgie ta ba nguba na biso to banda kolia na Kinshasa na tango okola nguba yangoyo. Vous en avez besoin ya pilipili yangoyo. Nyonso tout ezali awa na wenze ya noiselle chez maman Odile. Soko ozana posa ya kosomba biloko kokende musika tende kona ngai. Awa kaka na wenze ya noiselle nyonso ezali tala mbisi. Tozana mbisi awa ya modèle na modèle. Maman Odile. Ngolo. Ngolo ngolo ko yita boy boko zo wapi? Ngolo ba yita. Oko zo wapi ngolo ba yita. Mbisi nyonso tu ezali. Mbisi ya modèle nyonso to za nango posa awa na wenze na mbisi ya noisette okozwa yango. Na bosa na ki motard des athées. Soko yo kokuta ngo ezali nyonso. Mwana bala ivoirien. A checker pe yango. Ngana na boy. Mwana nga bala ivoirien a checker pe yango. Mwana nga bala sénégalais a fora pe yango. Mwana nga bala nini nyonso tu awa na wenze na biso ya noiselle ezali. Toza na mboma, toza na manioko. Papa sominante. Sominante papa. Fallait pas lingala. Désolé hein. Notre péché mignon c'est parler notre langue. Notre péché mignon. Quand on est congolais, on se sent mieux quand on parle le lingala. Désolé hein. D'accord, ça c'est notre péché mignon. Ok. Ah bon? Mais c'est bien, vous êtes d'où? Cameroun. Togo. Togo, ok, d'accord. On est tous africains. Voilà, c'est ce qui est important. L'amour d'Afrique. Il n'y a pas les frontières dans l'amour. C'est ça, l'amour d'Afrique. Même pas. Et voilà, merci beaucoup mon frère. Voilà, na wenze na biso ya noiselle. Nyonso ezali awa. Nyonso. Et loko ezangia ezate kokende musika te. Matiti la ngolaise, yo pese ko wuti kuna na nini? Na Toulouse. Ya awa chez maman Odile. Ya ko sala ba course na yo awa. Nyonso eza awa. Ya mobeso eza balamba pe ezali. Nia, mais tu n'as pas fini Ramadan. Comment est-ce que tu manges? Mais tu n'as pas fini Ramadan? C'est Ramadan, non? Tu manges déjà? Yaya, merci ma chérie. Et voilà donc nous sommes awa ya kolamba ya mobesu nous sommes allés na wenza noiselle chez maman Odile. Suppose on a fait on a besoin. Voilà le numéro de téléphone à maman Odile Yangwana 06 21 85 20 34. Suppose on a besoin. Tant que vous avez une adresse na kokoma kuna ndenge nini. Obingi maman Odile a expliquer yo ndenge ni ko sala pour na koma awa na wenze na biso ya noiselle. Voilà. Ceux qui posent un possible au moussous, vous avez monene. Tous un possible au moussous sur Rosonayo et voilà. Alors c'est bien marché. Voilà, marché à monene.
Oh, nyonso koza nango posa na onza noiselle okozwa na yo. Voilà. 55. Ouais, 60. OK. Donnez quelques euros. Et voilà. Voilà, voilà, balamba pe ezali, moni poisson ya mwana balamba ezali, loso ezali, nyonso ezali, voilà, nyonso ya moto yango oyo. Balambi lelo bolé lelo ya sika e bomoni aloko yango wana. Ah pe kotoyo, brochette, eza kotumbama, OK? Voilà, brochette pe eza kotumbama. Donc boya ebele. Na yebisaka bino qu'avant que ne pas ba voisin, bona pas bande kona bino. So boye pas bande kona bino, bande kono soki ezate wana ke pas voisin. Koki non pas voisin te, so boye non bande kona yo te. Marché na biso ezalaka tout le mercredi, vendredi et dimanche. Maman dit la bomimboka mama bomimboka ya lelo ya sika e balambi lelo bole kaka lelo mama nzamba bakisela ya amen loba mama kambute loba loba amen amen solo merci voilà balambi lelo bolé lelo ya sika balamba pe ezali voilà bomoni aloko yango ya lelo ya sika balambi lelo bolé ka lelo moni ezosama sur place toza na bakra toza na beignet tout y est quoi donc eza vraiment la marché donc botala marché yango oyo nde nalakisa bino marché yango wana. Voilà, balambi lelo, boleka lelo, ya lelo, ya sika a na kati ya onza noiselle. Bonjour madame. Ah, c'est bon? Hein? Maman, Nzamba ça na OK bien. Maman donne de mettre pour ma copine. Oui, oui. Nia, tu veux passer? Passe. Voilà, oh sardine ani yango. Oh madeso ya Goma. Mbika. Toza na mbika yango. Fufa manyoko yango. Fufa manyoko yango. Moni. Oh yo fufa manyoko. Voilà, fufa manyoko yango yo. Ah toza na mbwengi. Toza na mbwengi. Ah toza na solo. Ah ezali semula pembe. Makala konki pe eza. Na avocat ya kitoko. Mama awa nyonso eza. Bota la avocat. Avocat ya kitoko makasi. Soko somi bikato somi avocat le. Ele on a avocat. Merci ma copine. Jula. 2 € ma copine. Le terminal est là. Ah, ça c'est très compliqué ça. Mais là c'est bon. Paiement. Tozora nyonso carte bleue pe tozwaka. Oh espèce carte bleue tout tozora na biso. Vous allez filmer? Ma chérie c'est bon, allez. Voilà. Maman dit laisse na bambisi. Maman dit laisse na bambisi ko. Maman dit tout le monde a une bise totale. Oh c'est la Sony tout le monde a une bise. Oh c'est la Sony. Tout le monde a une bise. Là-bas c'est 20 € le tas.
Là, c'est 20 € le tas. Voilà, 20 €. 20 € le tas. Et 20 € le tas. Maman, je sais que c'est un boto wana ya koita na. Là, c'est 10 € le tas. Oui, ma chérie. Maman, je sais que c'est un boto wana. Nyonso wana kaka bamona te molakisa boye malolo amona koya kosomba awa lakisa mamete akoya kala te ntango akoya ya kosoma mbisi ebisa mamete akosoma mbisi na matiti la angolaise na ya Marie Camille baya kosoma mbisi awa yango mama talo pe ya moke kaka moyen te moyen wapi voilà ça la deuxième là Nani passe-moi ça s'il te plaît et voilà nde bouti mona wana biloko malakisi biso ne na lobi avant okende pa ba voisin oyina ne pa ndeko na yo to moni pa ndeko no ezate ona ke pa voisin hein to simba na maboko ndenge ezalaka kaka to tiela na maboko to pesa na maboko ezali important. Voilà, ici ezalaki ba bino maman Eliani tu nde na biso bino ke vous na biso zara chaque mercredi, vendredi et dimanche. Ezalaki wa bino maman Eliani ni la reine mère, appelez-moi Kaka. Bisous, que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna. Nzambe alibeshene bana betu. Bisous, bye bye. Bye bye.